La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de Santivi, la collecte la chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir famille, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Na sepesi na mukula lelo ya kozali bosa ba television na bino, ba iPhone na bino, ba Samsung na bino, tikete nzamba lolo asa ya bino bolamu. Yo na lobi ba gros bisous lisusu na ba moureuse na nga, na ba moure na ngai. Merci beaucoup na ba abonné na ngai. On na s'abonner te bandeko na ngai, bo s'abonner na kata Mabia Star TV. Babi oza chaîne na biso moka ba kwa Angola. Tona ba chaîne na so ba kwa Angola vedi ba Congolais na ba Angolais biso tozali mutu moko na asi na lo ba eloko. Bira bindeko na nga bana ko partager image, bana ko partager vidéo oyo na vazino na vazina o amona vidéo oyo. Na 5 site ya ko pesa mbote mingi. Nandeko na biso babi Yannick Assurance balobi ya yende sponsor officiel na kata Mabia Star TV babi ndeko na nga yonan ozananu asirete benga Mabia Star TV bandeko na nga na kopaso numéro ya ndeko na biso Yannick babi otala kala momoto komi soko belika fièvre ke no hôpital bakangi o coronavirus mais soki ozana docteur no privé bandeko na ngai ekosunga biso makasi mingi pe na moment o tozana bandeko na ngai soki ozana assurance maladie te ozana assurance à vie te ekozala mingi passe mingi yo kotia motema bakotizo mbongo mais bambongo o tokota combien ba 20 € ba 10 livres mais soki ozana assurance maladie ozana assurance à vie na yo moni ke kopesa bana na yo mutu passe te yo na lobi bandeko na ngai bo bana ko partager na 5 site ko pesa mbote mingi balobi na Christopher Songo ba mobalo azanga keloko te na poche monnaie na ye na kata London na 5 site ko pesa JC Meya babi des boss babi motema ya Auréline Meya na pesi mbote na ngai balobi na Bill Gates de Genève balobi ya yende numéro 00 na kata Mabia Star TV ya yende yangwana na pesi mbote na babi na Dadi Ilenda. Lelo bandeko na nga babi lelo eza ya koyinda. So na bi lelo eza ya koyinda, eza ya koyinda bandeko na ngai. Lelo to yesu ko solola. Ma solo zo concerne biso, ezo concerne ngana yo. Dans so na bi ngana yo, lelo to lo belatina ya libala. To lo batina libala pamba te bandeko na ngai na olo ba malem pamba te batimi ba bisanga lo ba mba trop na o try my best na lo ba malem bi pamba te amoureuse wana yo kanga bien pamba te eza lelo mabale belé na comité na biso ba kwa Angola ezo ninga na makasi biloko zo ningisa mabala bandeko na ngai soki totali bien eza biloko kaka mike ya pamba biloko esengeli feto bongisa na kimia mais tozo ko bongisa yango te alors yango moni mabale belé zoko ya mingi ba fiancé pe belé pe zoko ya mingi yango bandeko na nga place ozwami ozala mwasa libala bi ozala mwasa libala te ozala mbala libala ozala mbala libala te un jour ba ke okobala kaka. Alors bandeko na nga partager émission o pa matende ko moko na nango ekosunga yo makasi na futur na yo. Alors ça plus tard bandeko na ngai lelo nazanga moko te. Nazana invité moko spécial na kati ya Mabia Star TV. Caméra na biso so ko ko fungola plateau comme ça ndeko na biso moko se présenter. Na PC maloba cameraman fongola plateau ozo biso mibale. Papa se présenter bato talo kuna na kata Mabia Star TV. Bonsoir famille, bonsoir na yo mama Bia na invitation na yo.
Comme dans un Mike, mingi batu ba yebingai, ou ba yebingate, comme dans un Mike, je suis là na invitation à Maman Pia, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup boyoki Mike apesi kombo na babi le bokar na kata mabi ya Star TV babi le zoyinda babi na kata mabi ya Star TV nyonso to za kaka na même no le bogar na sima boyeba ceux qui azanani toujours kana kata ambiance na kata mabi ya Star TV. Merci beaucoup. Alors bande kurangai awa lelo na kata mabi ya Star TV loko to lo belatina ya libala ngai mabi ya Star TV na koloba boye biso nyonso tu na mokili awa toyebi tozaba na nzambe soki totali ebana ya libala bandeko na ngai ewutaki eza eloko mo oza biblique so na lobi yango biblique mpo na nini bandeko na ngai bozotala ngai na pokwa lelo bien na ere ekutela bino soki totali na bible na chapitre na mokanda ya Genèse biso toyebi verset wana na ebandela mokili nzambe ntango akeli nyonso akeli Adam na Eve ntango asangisi bango bandeko na nga ezalaki place wana ebanda libala ebandaki nasi naloba eloko place wana yango tolobi libala eza biblique. Alors likambo ezoboma biso na mokili ya lelo mabala na biso mingi ekomi na ekomi neti na balolenge mibale libala selon Nzambe na libala selon mokili. Bato musu barotuna nga ndenge ni la Star aloba selon Nzambe na selon ya mokili mais toko développer na kati na invité na biso. Alors bandeko na ngai libala oyo ezali libala bonzambe na kati na yango bandeko na ngai tokomona bolingo eza na kati tokomona komikitisa epa mwasi bie epa mobali tokomona respect na kati pardon pe na kati ezali pamba te nyonso bolamu ezali na kati ya libala to bengo libala selon bonzambe. Siko so tolobi tokende na ndenge ya mokili yango tozomona pardon eza na kati te mobali bie mwasi na mobali bani komikitisa te na libala bonzambe bandeko na ngai tozobangana mwasi asali mabe asengi moninga pardon asali mabe asengi moninga pardon mais libala oyo mokili bandeko na ngai pardon ezalaka te kota kole tobengaka kota kole bie kota konda soki eyindi moko te akomi kitisa na kati wana. Alors bandeko na ngai mpona zo maloba mingi vraiment te tema toza mibale na plateau awa na kopesa maloba epa ya invité na biso Mike le bogar na kata mabi ya Star TV ye aza wana akorépondre na mituna oyo bandeko batunaki mpe tosolola etaki famille. Ndeko na biso akolobela libala selon ye ndenge azocomprendre yango selon mituna oyo batuni biso awa tolinga topartage yango biso mibale. Ndeko na biso Mike aza awa mpona korépondre baquestion na biso donc Mike ne aza na pika vraiment parce que bamomo ko ebima awa pika alakisama ke aza ma mobali. Alors ndeko na nga Mike bonjour le papa. Bonsoir Maman Pia, bonne Bien. C'est le monde happy birthday. Thank you. Ala bengo bandeko na nga il faut fungwama mona émission na linga muta fungwama you must be open cause la close te faut fungwama ba mono ke Mike ma fungwama na masolo ko ataka ukanga non na sina lo belo ko place ana Si. OK. Alors Mike qu'est-ce que na biso liboso za boy
question na biso liboso ezali bo libala yo selo bonzambe ozo comprendre nde nini libala ezali eloko euti pa ya nzambe libala ezali eloko oyo nzambe alobi ete mobali akolonga na ndako ya bapara na ye akosatache na mwasi na ye babalani epuis barespecte barègle du jeu baprincipe ezalaka misato na libala selon nga mon intelligence bati ma volume papa na ndenge mayele na nga naza nango nayebi ke libala ezalaka babiloko misato pardon 4 il faut ntango osengage mpa ya mwana bato ya mwasi olongoli na libota na bango il faut koassume kozala na responsabilité ya kobokola ye alt na z c'est-à-dire nayebi ke biso awa na poto to bato ebele na poto makambo ekoma le contraire soki obali mwana bato mwasi soki fo abanda bokola mobali asala so mpe nyonso to ye moko non na ndenge ya logique des choses nayebi ke mobali azalaka toujours chef ya libota moto atrait ya libota so obali mwana bato mwasi oyebi ke ozobotisa bana 12-15 il faut kobokola ye kozoswa na ye kopesa ye argent de poche kolatisa ye kolesa ye tous les jours kosalisa ye suki manzaka kosombela babilamba biloko nyonso ekontaka e mwasi il faut kozala soumise te epai ya mobali na yo kolinga mobali na yo et korespecte kopesa ye toujours bavaleur avec mobalicité na ye et c'est ça qu'on dit libala et puis respect et respect réciproque et surtout dialogue il faut dans libala pour ceux qui vous en a besoin solo la té ils appellent moi passe moi mingi wow balobi Mike alobi ma eloko afungwami vraiment na ndima ete ka bo funga mabongo mais afungwami eselinga bien makasi siko selo yo siko ndingo zo comprendre libala selo ya mokili libala mokili to libala nzambe eza mwa difficile ya loba bongo mais nayebi kaka ke libala nyonso tu eza kaka libala mais ntango ozobalanga mokili eza ozobalanga ke non bato bazalaka contre makambo ya nzambe c'est-à-dire naloba nde na mwa intelligence c'est-à-dire nikobake soki obali mwana bato mwasi respecter les règles de GT. Et vous avez toujours chiant, quoi. C'est-à-dire vous avez toujours des merdes. Et en gros, on a que non, c'est belé, tu m'as les belé, ma balle au kufaka, causant un koyokani, causant un solola. Donc, causant un zambe katina bango. Voilà. Ils ont même toujours la merde. Donc, c'est ça en fait. Ok. Alors, bande konangai, ndende konamiso Mike awutolo ba awa. Bozo mona ke libala oto bengi libala na ndenge ya bonzambe bazo tosa maloba na nzambe na kati na bango tango bible etalisi biso boye mobali linga mwasi na yo mwasi pe akomikitisa c'est dit mwasi akozala na soumission epa ya mobali na ye nasi na lobele ko place wana soki mobali olakisi mwasi bolingo mwasi akozala na soumission epa na yo na kati ya bolingo na bandeko na nga eza na makambo ebele na kati kokokisa babesoin ya mwasi kozwa baresponsabilité na yo na ndako etake papa etake mobali bolamu nyonso atu oyo ozosala na kati ya ndako na yo papa ozolanda nga yango etindaka biso bamama tomikitisa wana libala selo bonzambe ezala bato basambelaka te tangu baza deja na komikitisa engelo bake bonzambe eza na kati ya couple wana siko eloko ozoboma biso awa bandeko na ngai libala selo mokili makambo mokili ekoti mingi na kati ya bonzambe siko bandeko na ngai libala selo mokili eningelo banini place wana
na tuna ndeko na nga Mike aloba lisu na question na otuni awa. Question mibale boza Mike. Ndenge utoko loba awa libala selon mukili. Ndena bike makambo bele mingi ya mukili to komo kocho niti na kacha bonzambe. Selon yo sukozo mo ngone ti ndenge nini? Kilibalo ezala keva na ndenga mokina mukili cela veut dire que moi c'est mon baba ko mi kitsate. O soka lobi I alobi isu muse zate bona bon. Selon yo suko ozo comprendre na ndenge nini? Est-ce que baza mutu moko be baza mutu moko te? Déjà tant moi déjà aux gens na relation moré mo boye. Boza na nzambe kati na bino te. Boza na boyo kanité. Boza tout le temps à discuter tout ça inutilement. Même nzambe yimo c'est pas na ngota. Amen. Parce que nzambe alobi ke eloko nyonso tu na kombo na kati na ozala na bino. Déjà par exemple, so par exemple on la sambe la raté, moi ça sambe la raté. À Kendara bar lundi à dimanche. Toi mais la masanga lundi à dimanche. Parce que ma bala mon chose dans un esprit il y a kaka ya bundumba kaka. Babala ni kaka to na kindumba na katali bala. Yongo mona makamso yotambola te. Et ceux qui la bango toujours na nzela. Mi bati mingi mikolo ba ko bala au moins so tali voilà par exemple dans les après 2 ans bakabwani kwa nini bazana kata boyo kanite yonga na osenga toujours na ba jeune mo ebele lelo avo bala mutu to bala mobali to mo sinayo il faut vous toujours temps ya koyeba mutu wana vous apena tapena yo solo la tout le jour vous solo donc pour nous bo bala ni boka bonate initi bo bala pour boka bonate parce que vous perdre nos énergie pour rien. Donc c'est ça pour moi donc personne ne peut ça pour moi. OK. Merci beaucoup bandeko na ngai ne ndeko na biso awuto lo ba lobi tellement eloko tozana eloko ko baksa te bia ko longola te azolo mabi makasi pamba te tozo wele la pe tango na biso denga lobi libala o ezake bo bala ni na etake ka kindumba na kati makamba be na kati bozo perdre temps na bino en plus bozo perdre énergie na bino énergie na o papa mama ozo perdre ngo pamba. Donc pourquoi le bino bongo parce que so bobala bo vivre na casa bundumba mutu mo ozo be mninga vérité te donc inutile quoi. Donc vous perdre l'énergie pour donc dans le sens là. OK. Ce qui te comprendre ndenge ndeko na soma e kalobi na libala selon mokili bandeko na ngai tozo mona biloko zo dominer mingi matériel. Na pona c'est bien. Tu le vis bien. Il y a pas na mona nzela mina aksana nga. Qui tombe ma case. Ezalata basali ya nzambe. Ezalata basali ya nzambe. Te mona ki mabala vumezo ningana. À cause ya matériel. Lelo ndeko na nga Mike. Mituna ezali boye. Selon yo Mike. Oui. Olobi nini pona bandeko oyo bapimelaka partenaire na nzoto. Domoni ke mobali abali mwasi be mwasi abali mobali mazo pimela partenaire nzoto. Selon yo, selon bonzambe ezotinda biso to sala bongo, bito sala bongo te. Non, on va poser la question qui trouve ma casse. Maintenant, il y a parce que tant qu'on pimela ba balana ki to ba balana ki. O suko ezali ba balani selon nzambe. Déjà absurde, déjà un sens D. Donc tant c'est absurde. Mobile pendant zo pendant mbongo na ya pasi ça attention la Tesco ça attention na Aza ça attention police toi ça la chose au service mbongo na ya pasi na tongo news tout il a s'occupé de la famille de na Congo to na Angola to na wapi whatever azui likanisa obala mosi na e mosi ngo siko yo ainga comme rambo le colate ya mbetu donc même moi nous sommes d'accord na été donc nous sommes d'accord na été parce que nzamba lobi bolingana bo se multiplier donc tant yo ko se multiplier ozo ba contre nzambe donc ça pena absurde.
dépend na yo eza na sens cela bonzambe mwasi akoki kopimela ndeko akoki kopimela mobali nzoto te be mwasi mpe akoki kopimela ndeko nzoto te ntango bobalani bosie baccord ke ngai na kobokola yo na ozali toute la vie oza na droit ya kocéder na encore wana bosalaki lumbale. Donc moi je pense que c'est ça. Donc voilà quoi. Ok. Mike alobi bien alobi seno bonzambe eza malamu mingi te mwasi be mobali opimela partenaire na onzoto. Wana vuma naza d'accord na ndeko Mike awuti oloba awa etake biso bana na nzambe libalo etali bonzambe quel que soit boza na problème quel que soit na problème te okoki kopimela ndeko na yo mobali na obe mwasi na yo nzoto te. Na se tozoloba eloko place wana sikoyo bandeko na ngai soki totali bila ba question na ngai oyo eza awa selon bonzambe mutu selon bonzambe zolokola oza na partenaire na waza mobali na yo akabaka te mwasi ozosenga mobali mbongo ozosenga mobali kene aza na besoin eloko bo aide boye moyeke mobali asunga kota ayedaka yo te etake bana na nzambe soki ntango ekomi ke na take oyo tobake biloko bidia bantu ase mwasi akopesa kaka biloko bidia bantu mpo mobali ne bien te moi sikoyo kobo tobeta soki na moli moza mpena capital yango na osenga bajeune ebele so moni kokabaka te kobala te. Wow. Donc soki oyebi okabaka te kobala te kobala na yo te parce que soki okabaka te kobala te parce que kobala donc faut s'occuper de la famille à mwasi makambo ebele ebele donc yo soza maboko makasi mais bandeko mwasi no baosepela na yo te donc bakodo pousa ndeko na bango kino contre me luka moto mosusu donc yo moto ozoperdre donc yango na osenga na bino epuis kokaba eza mpe mwa ine eloko oyo babengi kokaba eza ine babotamana nango donc soki moto abotami maboko makasi ndeko nanga biya yango difficile. Eza difficile pas va na mwasi na mobali quelque chose sambelaka même nzambe osebela na te parce que nzambe ye moko osenga offrande. Wow, bana so loko wana basenga dîme. Donc yo so kena l'église osaka oyoka mateya opesa dîme te même nzambe atosele nzambe pesa nga ata ba million andako na wapi so wapi nzambe opesa otiko ka position na ndende ma cha position na yango omona wachaka dîme. Donc voilà quoi. Non, balobi soko ibi ko kabaka tende ko na ngai ko linga te obala ezeloza bishop ezeloza soki pe nani évangéliste o pasteur o sepa shibi soko ibi ko kabaka te bande ko na ngai ko linga te obala pa mate e ko koze kaka ba dégâts na ndaku ya libala quelque soit eza biblique ke le bien que mwasi akoyi ko pimela mobali na enzoto te bien mobali akoko pimela mwasi na enzoto te mais soki ezokaba te bandeko na ngai ekozala kaka matata mingi po te mwasi acede sikoso totali bandeko na ngai awa tokoki toloba nini soki tocomprendre bien makasi elingi oloba te ke libali fo kaka basé na matériel donc bolanda lisolo na biso très bien po pamba te a tozomona keke so na bandako na biso basali ya nzambe be basali ya nzambe te na mabala na biso bandeko na nga banko eza ebele omona mobali aza mutu moko asambelaka me façon asalaka mwasi na ye nko konzima te mwasi akosenga mobali boye mobali azopesa te mpo na nko libala moyo tonaka na nko na komi ya bonzambe batie nzambe liboso yango tongi toloba te ke libala eza kaka basé na matériel no bandeko na bocomprendre biso bien makasi mais tongi toloba boplace wana ntango nzambe alobi boye mobali linga mwasi na yo
na kati ya kombo na kolinga na kati bandeko na ngai ezali nyonso eza na kati ntango nyonso toza na kati wana bandeko na ngai il faut la charge ya besoin ya moto oza na ye yango soki ozozwa monini sino ntango tokokisa mposa ya ndeko mwasi te na ndako bozali place sikoyo libala ekomaka selo ya mokili libala ekomi ya bacondition ntango yo kozala besoin moninga na mbetu moninga pa pesa yo ekomi condition akomi pesa bacondition lokola akabela ngai te ngai mpe mwana pesa ye eza te ozokamba yeke makomasolo ndenge ekende donc lokola mobali akabela ngai te asala yanga babesoin te ngai mpe nakangeli ebwe donc nakangi masizo mobali mpe ndenge moko lokola mpe mwasi azopesa te ngai mpe nakangi bwe omalake boza toza bana na nzambe me libala ekomi selo mokili on abi ke libala ekomi selo mokili mpe mate mabala na biso ekomi na bacondition yango moni mokili vraiment ekomi donaye tosi na koloba nini na bonzambe olio bonzambe ekota na mokili nde sikoyo komo domine ekomo domine bonzambe na sasi ndenge bakaraktere na kati ya bakaraktere nzambe aza na top me bakaraktere na biso mokili ekomi kodomine ngo na kosakana te etake Mike tozokontinue lisolo est-ce que vraiment mabalo ezalaka bacondition ke ava mwasi mobali apesa mwasi nzoto ifale kaka apesa ebe mbongo bia sala biso asali te apesa ye te siko bacondition bon est-ce que eza malamu bien eza malamu te soko ofungama sous place wana eza na venir mabala wana bien eza na venir te non tu vas tout la réponse déjà que ma une fungama vraiment yanga nga ba fungama non tu vas tout à l'heure que tango moni koza maboko makasi okabaga te ozali brick to mabanga kayu kobala mwana bato mwasi te donc pourtant yo osenga ye apesa yo bombo secret yo apesa bololo donc oza na choix te pour assumer yango na lobaka ke non so moni koza maboko makasi kobala te batonto wana bo changer moi trop bo changer parce que libala ezali moza kitoko mingi oh lobe loko lobi nini libala ezama kitoko mingi exactement voilà libala ezali kitoko makasi mais so comme songo bololo quelque part au milingité donc c'est ça que je veux te dire wow balobi libala eza vraiment kitoko makasi mais biso moko bato to comme ça libala bololo sikondo on a biso Mike oui avant de continuer, hein? Oui. Nena tuno question moko boy. Risque nini ezali na mabala ya bongo, risque nini ezali? OK, musukata. O mona ke mwasi azozela mobala pesa e pour que ya céder. Mobile pe na tune pendenge moko. Déjà là il faut le voir que non moi c'est un babali pour mobile pona bi maki au moins mobile muso ava pesa mwasi mbongo ifala zela ke mwasi apesa na nzoto ava ya dépenser mais baza balana voilà ça a raison bon bakala za matiza tous les deux côtés vous le bala tout bala bon non ba mingi pour bato yo babala parce que tout le monde mabala ceux qui au bala mon bato mwasi le baba risque ni ezali funga ma papa so ipenza au bali mon bato mwasi olingaka yi tout le qui wala pena grand père mère tout ça de suite mais so zo kabela mwasi na yo tozo pesa argent de poche te yebela so mso pesa le mbongo na libanda tonton zo kufa na utambola mais oui ah bon ah mais oui parce que
Voilà quoi. Donc on n'est pas ici pour parler de gens, mais non, on a une réalité. Donc Liban là les a un danger. Danger il y a makasi. Wow. De le baké moi ça comme malibanda. Vous avez comme malibanda té. Il y a bon la conscience que tant que baké au person moi c'est bon côté. Donc faut appeler dans tout peut salle que non. Nous avons sur la place de dans que n'a pas bimana ngai. Wow. En tout cas. Aussi c'est les tout le monde c'est une personne bongo. Alors le problème moi m'a bien aussi bien été donc éviter. Wow. Ah mais ouais. Ce qu'on a tous nos des questions. Wow, wow. Bien en tout cas, Mike Azolo va très bien vraiment. Ndeko na biso Mike. Si tu comprends très bien ndene so Mike à lobby. Risque batumi balé oyo. Pour là on se pour la bibongo parce que ezali mama kasi mingi. Non parce que la bibongo parce que mon balo a bali mon cité et c'est quand même normal que avoir Aliambouma en fait avoir Aliambouma et pas l'autre là et c'est l'autre peut faire passer moi le mot bénéficier parce que ils ont contrat pour ceux qui peuvent signer autant que ça n'a papier au signer il doit rassurer que non que nous avons comme un gars. Wow. Ça c'est ça la fait. Donc voilà. Donc aux autres tu dis que bande ko nga soto dit très bien de la somme qui a autour ba awa. Eninge lo babu bande ko nga. Moi ça cause à kavani na ndako. Avandi na ye, pas vanda kaka. Mais akokoma mutu alibanda mingi po mateke aibi ke libanda azozwa biloko ne mingi zo utalibanda. Ba bêtise akosala mingi libanda pa bike azoluka eloko azozwa ona ndaku nda azwaka te. Mobali pe ndenge moko na mwasi. Mobali akoza azana mwasi na ndaku vina ye ezana nkaka libanda. Pamba te mwasi mobali azana besoin loko mobo mwasi apesa ka ete. Donc mobali akokene libanda akokene kozwa. Et comme il ndako mobo porte fungoma déjà muta kokota bimi na ndenge ne azongi na ndenge na eza risque bon bande konanga to tika yango. Yango ndekwana alobi ndekwana so Mike alobi bien été yangana yo place tozali tona na kata mabi ya Star TV. To qu'est-ce qu'on a question so mi balé? Olobi nini kasi pona mabala oyo ba pesa na kasi condition. Umona ke mobali e mo se so mbali ke avant na auto kende kudie biloko bantu na pesa condition boy. Pesa bo sala bo dans libala za ba condition. Libala za contrat maman na bia. On le bini place na papa. Na ba libala contrat. Mon ndemo kindaga par exemple user journaliste. Pamba te mutuna na etunami epa ndeka msipa bi fola mazambi babi raya kitenda kata France ye mutatuni lisolo oyo. Mon libala za contrat. Mon mabi user journaliste. Pona on peut ça on peut ça mo valer ou le kabatu ba ya ba contrat ozo valer msana ozo usini ba contrat. Libala pia bongo. Libala oyo za la contrat te ba go bengo na tout moment. Pour ça contracté. Voilà. Donc ils allaient pena si tant au côté libala na yo, il faut que nous tant pena contrat nous pena bien que non. Parce que tous les deux contrats, il y a pessi à gauche, il y a pessi à droite. Que non moi nganya bobia de tout bala na awa ngali na couleur rose. Ça peut te faire la paix rose et la meuf fait la pembe bon sous de suite. Nous avons exemple la pessi. Donc il y a peu que dans lobby que non ngali c'est la noir, mon crapé noir. Là, chez lui, le pantalon, il y a pembe et de suite. Aux autres, d'accord, on peut se rendre compte dans la il peut se à droite, il peut se à gauche. Et puis, on s'en ici. Et puis, voilà, les balles, il y a moins de contrat. À chaque fois, tant que vous avez autant de contrat, est-ce que vous respectez la norme? Donc, si vous respectez la norme, vous avez que non, à démissionner le contrat. À démissionner le contrat. C'est-à-dire, à give up, quoi.
au give up au céder quoi. Ok. Donc c'est ça. Pendant nga siko na baksa a bandeko na ngai mabala oyo ezala mingi et vivre na ba condition eza lisusu balibala te. Pamba te etake yo ozotala ngai ozana mobali na yo mobala bali yo bio obali mwasi ne to ba kaka. Sheboko ba ke non avant na pesa yo nzoto na nga il fallait o pesa nga liboso saki boy. Comme si pe mobali pe ndenge moko jamais koza parce que na ba condition moko boye o pesa mwasi na yo avant na psede nzoto na ngeta ke mobali na pesa o condition boye ezo zala mingi malamu mingi te pe ezo sunga pe biso te na kata comité na biso ba ko Angola. Bandeko na biso bandeko na ngai makambo ozoleka mingi na mabala na biso muta kosote mabala ebele bozomona e comme na ba condition po matela bandako to vanda kana lobaka ba mi e bomi makambo ebele bomona ngate ke moni mutu na fete amemeli saki ya mwasi be mobali asimi mwasi bo makambo etoni na ndaka mabala bozo biso rong te na nde tozo solola awa bo comprendre biso malamu mingi eza pa na avantage anga na yo bozo tala biso pamba te émission oyeye pona ko sunga comité na biso ko sunga pe jeune moko bozo préparer ko bala azwa déjà maele loko ni akoyi ko sala so ebika kabaka te ake na yo tche likolo te que soit oza anjango okomona papa zo konda na ndako bandeko na ngai ba kondisa chambre zo kondisa de papa zo lia subidoko bidia bantu te donc papa vraiment ko afefaka lisusu te na madame na ye papa mona papa na nzela kondi oh papa sala musala bi okondi bondenge ni papa tina ndako na afefaka te papa souci lié nzoto on a bien te o bala ke mabale komi cela mokili condition mo sa opesa mobali mbana zo kokango te ya ngana lo ba wa so ya wa ke libala photo pesa mo vale photo tika pena ba bêtise et ba ridicule makasi wa babi libala il faut te pesa mabala na biso valeur photo pesa biso valeur moni ngana landa exemple ya ndeko na nga Stéphanie wow na mobali na Serge so la ndi couple wana ofani pena na couple no sepela Stéphanie na pesa ombo ba gros bisous na couple pe ya maman Jenny Tondei ekila donc moi soit peu donc exemplaire atala bango donc baza batumbu fulu exemplaire makasi menga mingi no senga ba de ba congolais Congo Brazza Congo Kinshasa Angola donc il faut tout lingana faut pas tout faire souffrir l'autre personne tant molingi muninga linga est vraiment ya solo le cas vraiment aux alors pour la personne oyo lingaka inutile ya yoka poli ko yoka pesa pour ma bale mo libele ezo boma voilà donc c'est ça donc faut tika respire yoka nga lingaka au monde likambo na mus ndonzi mama kamba ko yoka oyo ezapina propre penate donc il faut ngo ça la maele na yo le cas au monde na mus pour na o accepter yango si facilement ko lenga to yoka parce que esprit ko yoka perdre ma communion super ya bien pour yo faut na yo moko ko perdre bien donc libala to pesa mo sens voilà de babi libala il faut te pesa ngo sens to balaka pour libala nguba te non wow babi libala to balaka pour libala nguba te mais to pesa mabala na biso sens na si Mike azulu mama eloko mingi alors de Damso Mike nana tunu suboe Dadi Lenda na France atune mutu na bina tuna yo papi Chesco mokonzi na kata France abe na tunu pe question boye oui na tamba mama na biso ba na français na tamba mama na biso na France on a habité ba mama biso ba bala mi na Congo na tamba na bango okomona papa akopesa mama liputa kaka moko na mbula mobimba na tangu wana me bolingo evandi bi na tangu neza kaka mama ozwa liputa bi soki aboti apesi liputa me apart sobola ke mama zo garder na ndemo osakate me mama avandi ka na libala ebi peke me mabala na katote de ngana ti lelo ezali biso le to koli to boti to bali mabala na ti lelo ezali ba parents na biso nga na sa mémoire ya ba parents na nga propre papa la biso chaque fin
du mois, chose ça n'est pas papa dans un fait le lot, ça on a sonas. Chaque fin du mois, au mona, au somme pas somme puta tout ça, mon belé, na basuki, a mis na marché à salir à salir ce suki manza mon belé. Mais makamona, c'est vrai, le lot ça va pas la bien mais yo no senga papa vraiment vous appelez moté malamu moté monene ya ufonga mauvais basi na bino bo balaga parce que faut la moi romantisme dans les balles faut la romantisme mais ça moi bien mon frère moi ba cadeau et contact dans les balles vous avez besoin de grandes choses t'es cause en viande tout voiture simple chose mon frère moi chaînette moi bague mon maquillage quand il y a pas parce que parce qu'il a dans maquillage ba bloc comme mikona moi ça au fond moi wow ato pesa mbongo te mais pour moi c'est au sala mbongo koleka mobile bolinga te loko na bal fuwe bango basi basala mbongo koleka mibali mais bango za kana besoin ya affection na biso na attention c'est un peu que ça wow ah oui babi de ko Mike alobi ma bien makasi mi bande konanga eta ke babali mingi to zala mingi na ba condition te to zo mona ba condition mingi eleki na ndaka mabala tokoyoka tokoyoka nde na biso mususu a biba de gali téléphone na remarqué ba mibale be ba ko pesa ba toi kaduka ya Saint Valentin Saint Valentin faut ça tous les jours vous allez le 14 février taper une année wow exemple na des kin makas wow donc c'est ça tozoyoka idée na biso ya ndeko na biso oyo zela tozoyoka nende on a biso Mike out Mike yo lobano na place wana pa ba condition ma mwasi mangani no funga ma ozo funga ma mingi vomata non ba mingi te il faut funga ma ba on se que professionnel ba mingi na te faut ba ndam mais yo baza maele bazo comprendre place nazali donc moi aussi alinga na mingi te alinga ka buka miki o la seka ko zawana simple chose il a ce que zawana attention bah peut-être cadeau miki parce que biso wa congolais tu peux ça cadeau deux fois par année na birthday na Saint Valentin ah d'accord les noms noté voilà mais oui d'accord les noms noté wow les noms noté moi c'est pas les mobile noté wow voilà OK ba bi moi so lingi uninga te munge po lingi ete tokoyoka audio na biso ande ko na biso a cette intervention to sera le binin to zuye to raté to ko bande lango sima bande ko na ndo to lo ba ake libala vraiment o esala ba condition bande ko na ngai eza moi pasi mingi pa mato to zoma mabale belé sala ba condition yo zo mona ke nazo pesa mobile na nga condition nazo pesa moi na nga condition na ngana linette na parce na komo parce que makamweza sérieux suko o ba bila star le linette fait dire que makamwa na komo ko tumba pa ba mourir na ba mona nga bien vanga mona bino bien ba bi sans soni quoi ndeko mwasi ndongo yo ozawana opesaka mobali no ba condition avoir que mobali asombelo saki il fallait condition ezala mobali apeso saki yo oyoki bongo ofungoli e pantalon etaki mabala bongo bandeko na nga libala bongo za na venir te eloko musuka nina ba bandeko na ngai eza pasi pe mingi mobali obike ozana mwasi na yo mais okabaka te bandeko na nga soko okabaka te comment na te kende na za na sambela kana para langue mwasi na nga kozala nanga kaka wana no bandeko na nga ekoluka kaka a peso ba condition et voilà que bible ngo lobi eke tozala na nini te tozala topimela muninga nzoto te bible lobi mais tina nezo sala mapamba te tozo funga mavoma te maka soko sela nzambe te tokoyoka ndeko na biso wa sepe intervention soki alobi nini awa tozo kae oh sorry vie à couple entre come on moi je mon bali surtout dans le domaine sexuel je pense que même en ta bible biologique non que ne vous privez pas l'un de l'autre pour les aller volonté à Nzambe suprême à Nzambe que moi si mais la mbaye na répété on va répéter mais moi je t'ai répété
ça c'est vrai. Mais je pense que maintenant, dans la vie, ce qu'on a vu, il n'y a pas tout ce que dans les quotidiens, il y a beaucoup de réalités. Hein. Par exemple, durant la journée, mon amour, il y a finga moi, si à Betty et Kochola, et je pense pas qu'il n'y a pas qu'à moi, ça n'a pas, en fait, n'a pas ça, il n'y a plaisir à me payer ça sexuellement, et pas mon bain. Oui. Ça peut être bon. Moi, si mon bain n'a diminué, qu'on rabaisser, je ne pense pas que le soir, il sera vraiment encouragé pour ça il y a moi même la loi, la Bible a dit que tout le monde c'est vrai, mais tout ça peut battre. Donc notre bagarre qui est donc préliminaire, il a la canne en méthode préliminaire et depuis la journée. La journée vous bengana qui na journée, ba message mo coquin, mobala qui musala parce qu'il peut musala na midi bo bengani ou alors Ozongeli moi sinao, Otungeli moi texte moi boy coquin, chérie je pense à toi, j'ai envie de toi. La femme aussi fait la même chose au monde. Et ça appelé au Mogo donc est préparé à déjà atmosphère donc sur le plan psychologique déjà. Au moins là il y en a beaucoup déjà, tu vois. Déjà ambiance dans ta moto, il y a déjà bien arrangé. Il y a ça là que n'a pas comment maman vous paye ça, papa paye qu'on paye ça paye. Et c'est la réciproque de deux côtés. Donc, ce n'est pas parce que la Bible dit ne vous priez pas l'un de l'autre que c'est comme si tu ignorais d'autres paramètres. Donc, on attend pour fingani, na midi, pour fingani, l'après-midi, pour bouli, en pensant que la nuit, le soir, moi, si on a vraiment disposé, on va peut disposer. Non, ils ont la bonté. Donc, il faut, effort, ils ont des parts et d'autres. Et pas à moi, et pas bien au bali. Voilà un peu tout ce que je voulais partager. En tant que mon humble avis, voilà. Wow, ok, tonton Lobi. Comment on a dossier na carte France. Dossier vraiment bravo. Félicitations mon cher ami. Dossier Lobi tellement malamu mingi. Bande ko na ngai. Olanda biso. Olanda biso. Bande ko na ngai. Tout le monde a été que toza wana obike to sambelaka. Omo loko ndeko nanga utuloba wa. C'est capital. Ils ont une capitale mingi moni ba partenaire bien moi belé lelo ba partenaire moi belé lelo pour comment tu testes que chérie je t'aime tu où comment ça t'est passé ta journée aujourd'hui là et comment moi passe et comment moi passe lelo parce que et comment moi passe bien ma casse le plan congolais ou bien congolais comme le monde n'a testé puis chérie je t'aime tu où tu fais quoi comment ça se passe au boulot. Et comment moi passe? C'est difficile ma grâce. Wow. Et comment moi passe mais eza le muboye photo to yeba ko bon sango. Vraiment de kona pina mutu muno na ba mutu pina ma solo ayebo solo. Balobi Jansi babi JP Bwaka nzete ya moto na kata France. Balobi aussi minde okangami babi akolo kadena. Babi bozo kamasolo sans oublier balobi Yves Moussasa na kata London balobi ya mobile moko boye. Moi après pesi mbote na Jimmy Miyake na pesi mbote na Stephanie Bakambia na Serge Badiama na Jenny Tande Ekila na pesi mbote na Jolie de Jolie na Paris na pesi mbote na Kankuli Pasa maman na Ka. OK. Merci beaucoup bandeko nanga eza toujours kana kata ambiance tant tozo boire bato bandeko nanga bato bazo soutenir biso donc toza ko obligé ya ko boire parce que to boire ki bango tezo ko na mimi lisu mingi na sina lobe loko Jansim Vuna na kata France na siko yoki Beli Jolo Beli Jogo solo star Beli Jogo quoi voilà babi na fe nanga moko Yasmine babi petit frère de Jésus ve nanga ni ekese na peso mbote place Bozalim bandeko nanga neto to loba awa moni etake bana nzambe mingi tozo ba raison te ya koloba ke non moni eza selon nzambe soto tena 1 Corinthiens ozo Bible mo rotanga soko ke na 1 Corinthiens 7:3-4 Bible biete mobali azana droit ko pimela mwasi nzoto te mwasi pe azana droit ko pimela mobali nzoto te wana ezali idée ya nzambe selon la Bible mais ndenge ndeko na so dossier autoloba aba ndeko nanga e cause la kesa bozo sambela mobali azawana azo salon ko bana la journée mone loko wana ki ya mwasi na mobali bandeko na ona benga ke biloko bidia bantu ezala mi cerveau il faut la préparer na cerveau na ko c'est Mike vous avez raison cerveau mais il faut ma préparer na cerveau ezate parce que mobali a fingi yo na tongo fingi oza ce que mobali ngo ya afungola nini oyo
pantalon ofungola te mpo bate cerveau na ye eza bien te eloko nde bongo ke oza ma pose ko ntango ozolema biloko bidia bantu osatimaki nazoliema biloko bidia bantu osatimaki na olema sosa wiliki yo sikoyo ofingifingi nga ojimine nga pendant la journée bo na butu bakenda pesa sosa wiliki papa na kopesa na olete keke eza nasambelaka keke eza na prophétesse keke eza nani yebake mwasi na kopesa so makolo te eza bongo te ndeko na nga Ils ont raison. Ils ont pas que respect dans la relation amitié, la relation amoureuse, c'est un peu important. Il faut y avoir plus à moi si on a un mobile noir, valeur et respect. Quand on a été moi ça la gaga, qu'on peut savoir par exemple peut s'arrêter au magasin par respect moi amis qui savent pas ça moi c'était il faut ils ont la réciproque autant on peut ça il faut peut ça rappeler. Donc les abons donc puis ça va Congolais vraiment faut tout changer. Faut tout changer pour ma casse. Donc c'est ça que je veux te dire. En tout cas bande konanga toza lisusu tozoka so mama na biso awa Yesu ko aza mosala ya Nzambe En fait chapitre 7, versets 3 et 4, Bible, les relations ou bien mariage. Ça va? 7, 3, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Il faut appeler ça moi, c'est ce qui appartient à la femme. Femme peut y faire ça, c'est ce qui appartient au mari. Or, on parle de mariage, il fait ça la consommer, c'est-à-dire que et l'autre est ça là qui va marier, pas ça là. Moi quand il y a l'autre qui est ça, moi c'est non c'est effectivement ma cambo est allé des rapports sexuels ou bien pas ça en Mais dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4, la Bible continue à dire que la femme n'a pas autorité sur son corps, sur son propre corps, mais c'est le mari. Et nous avons surtout jusqu'à partir de verset 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4. La femme, ça c'est ta verset clé en moi. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et les gens ni l'un ni l'autre, nous te moquons tant que tu vas balaner. Bazana droit si tu as bamoté dans balane, moi si peux jouer librement en jota moi et à balinae, on peut jouer librement en jota moi. Wana boyo keneza mosali ya Nzambe auto loba awa. Continue sous. Corinthiens chapitre 7 verset 3 et 4. 3 ils ont le baboué que le mari rend 1 Corinthiens 7 4 les qui paye. Mon mari a sommé sacs, a sommé loko ou pas. Le mari a toujours droit sur le corps de sa femme. Vous avez prophété ça là. C'est la même chose que je vous ai dit tout à l'heure là. Yeba que mon mari a coqué comme malibanda, Satan a pu a coqué comme profiter. Le fait il y a kosombela mutu eloko ou pas le sexe na kati ya mariage n'est pas conditionné par rapport au matériel. Donc na sasa na mukuse nde na kokikolo. Wow. Toki ndenge mama na biso prophétesse autoloba anika maika autoloba awa. Eloko aba pasteur peut-être la bête plus maboko. Et maman Clémentine to peso mbo te place aux amis. Merci beaucoup balobi en tout cas. Émission na biso ezo kelema bien makasi mingi bande konanga tozo koma presque na suka toyebi ke mabala mingi soki eza na ba condition na kati bande konanga ezo ko to ofunga ba porte mwasi na mobali to boyi basi olo to boyi na comité so baso balingi matériel trop avant kaka yo sorry avant ka yo pesa mobali na yo nzoto condition il faut pesa ka condition. Mais pourtant nous ozana obosani teke condition de pesa mobali na zo kokate mobali akomo malibanda tant mobali a malibanda Mike oui yo boy mobali na ndako est-ce que okangi ka songa mobali no libanda abete pa mujinga te hey maman c'est mon madame tout ça madame vous comprendre
omona ke mutu aza wana aboyi mobali na aboyi kopesa mobali ne nzoto mais ayebi te ke libana mobali mpe akosala nini akoki kosala na ye en fait monde ya bongo nasenga na basere bandeko ya basi nga alinga bino mingi mais bozala mpe na mwa babenga ngo nini bolinga boyeba importance oyo eza nini na kati ya ndako ya libala ntango oyebi kozali mwasi ya mutu il faut que respecter barègle du jeu kolinga te keno ekoma problème po soki osala yango problème yo moko moto omiyokisa pasi po so ozoboya opesa papa bombo ya secret yebaki papa to mosoki elia mboma litonge libanda biso baoyo torespecta barègle du jeu quand même soki namoni ke moto nazala ne azorespecte barègle du jeu na nga te nazoblige nakendanga mpa moto mosusu boyoki bandeko na eza naturel bandeko na nga mabala toza nango eza baconditionnel te ke ava kaka yo beta ava yo osala bo ifo osomela nga bo ifo osala nga bo eza mingi malamu mingi te ezoki toofungula baporte mobali mpe oyo ebe okabaka te ezala olobaka langue ndenge nini soki ozokabela mwasi no te ozwa point soi na mwasi no te yebake mwasi na yo vulu mpo bandeko na wana beloko place wana akosede te mwasi na akosede te nasi nazoloba pasa muzingu azokaka na France eza ozoloba langue so ozokabela mada ozokabela mwasi na yo te madame na yo te mwasi mpe akosede te wana eza nango normal nasi bandeko na ngai tozokoma pembeni ma ya masolo na biso yo nalobi Pati madame Dauphin merci beaucoup na ba idée ezopesa merci beaucoup na ba conseil ozopesa biso na kati ya mabi ya Star TV balabi madame Dauphin déjà babi Pati babi mwasi moko atona baepice na kati ya Londres babi so otali mwasi otelemaki nzambe makele mo mobimba sans oublier balobi la belle Juju plus ozali na peso mbote balobi bandeko na nga numéro téléphone eza na so ebi kozala disola kopesa biso contactez toujours ma bia Star TV tozana pa na masolo na biso soko yebi kende na super Mike asoli kito bandeko na nga boko yuko benga bobi ke la Star to super Mike a lobby aya de pour la deuxième fois Mike lobby ni ne bandeko bazotala biso pa to comme na biso vers la fin au pesi bandeko pe mbote oyo yebi ba dédicace ça la bien na peso merci na osenga toujours na ba marié on nous soit bikaza marié tolinga na ya solo o respecter ba règle du jeu ya libota na bino to ya foyer na bino et moi aussi linga mobali na yo mobali linga moi aussi na yo vous avez toujours unis vous avez dialogue bolingana bolinga bana na bino donc famille ezali moi aussi na bana na mobali na ye bandele suwana olobe lo place na mai na biboye ozolo baneto bale ngai mais ça peut zo la sayo azolo boni ya bala me ne na bala me ki yeyo ah c'est pas na maman zo tala ka mabi ya Star TV benga mabi ya Star TV nazo boy azali awa na boy soki na bandeli libala ezali mwasi na mobali na bana na bango libota mwasi to ya mobali ya sima voilà bana bayaka liboso et puis libota mwasi na bayaka na sima donc c'est ça bolingana bozala ini bobanga mpe nzambe et puis bokende liboso donc et puis bosolola mwa trop batesto babloko bakado ekontaka donc merci bien badédicace na ngai na pesa pa ya mama na nga mama ni mapasa libaleki na nga kanku Dieudonné et pas Berli Jogo Stéphanie Bakambia Serge Badiama Jimmy Miyake Judith Jolie de Jolie na Paris Ka maman na ka donc batunu stu balinganga na personne tumbote pour balinganga pété bon message na nga boye monde évolue quoi c'est normal merci beaucoup. Merci beaucoup de Mike Nathan Ozui au déplacé au yé tout ça l'émission na kata mabi Star TV. Merci beaucoup na impliso memi na kati ya chaîne na biso ba kwa Angola. Tona ba kwa Angola le ngolo ba Congolais ba Angolais biso to sali mutu moko. Yobe bande ko ngai aimer vidéo partager ango bande ko nga e ko sala biso bien makasi. Babi Willy check na kata Londres babi Jifa Muyanzi ayonde yangwana sans oublier babi docteur Achille na kati ya Tottenham na peso mbote mingi na pesi mbote ba mourir na ba mourir na ngana pesi
mbote mingi na bandeko bozopesa masolo bopesa baide tikete nzamba lola asala biso bolamu biso no satu soki yezo ayete bandeko na nga tokoya lisusu na biso ba télévision na bino ya koloba masolo sans oublier na pesi fiston fils babi le bogan na kata London babi mobalo aleki basebele na kitoko na peso mbote peso zali na pesi Thierry mbote mingi Thierry waya mbote mingi na kata Paris na peso mbote mingi merci bandeko na ngai na bosani Simon Bongo venanga Lorenzo Chibwa Pula batnos tout ça vacances latino mbote ya mingi na bionos tout donc voilà mama Rufine na peso mbote na Croydon na peso toute roba na Paris. Merci bien. Merci beaucoup babi ton na kosilisa bongo te na clôturer na pesi mbot babi na yauli muchene babi code mboka 00243 to peso mbote na kata mabi ya Star TV. Merci beaucoup na cameraman na biso, merci beaucoup na bandeko bozuta otala biso ticket nzamba lola sala biso bolamu to moneni mbara ya sima. Bye bye.